Saratola TV, la chaîne qui assure, Si les lots, on a retenu le président JB Piana, le président a wingé 4x4. Le quoi il y a le baka fait rigole à sa dernier fils, c'est que fait rigole à sa dernier fils. Ouais, à soit qu'il a on a 12, non ben héritier dernier fils. Bill Clinton oyo azo koleka na betando eke pour dire que ngai balingi tena tanga même kombo ya papa na biso oyo ezali Werason. Comment Bill a saint, ce qui fait raboy batanga kombo Wera, na album na il a raison. Viens à un moment où il coucher moi sinon ndako. A comment on tient moi sinon pression bimanae. Ozo imaginer. Ce que vous entendez mana yo yebisa eke o tient mon album nanga o tchasko kombo vie wana. Est-ce le cas? Et le cas te. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazala ki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre nga mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ase kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke loko yo arc-en-ciel le bimi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession gymnase
somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, Mbote Nabeno Bandero Balandia émission Oyo Betwab, Shalom Nabino Bisika de Zoami Bino, Ndeko Nabino frère Tadjingala Payeyo, aye encore une fois aujourd'hui, Poto Lukamweto Sala analyse Oyo ensemble avec vous. Cette émission est allée réalisée et pas il y a bon délivre, bon seke et puis une ingénieur FM. Bandeko Balandia émission Oyo. Serrez vos ceintures. Cette émission est une émission qui va faire pleurer beaucoup de personnes, qui va couler aussi de Obino Boloba, Soki Ankre, Soki Nini. Cette émission, c'est une émission Oyo. Tozo Keneko Kundo la Makambu Oyo Bino jusque là, nous pour comprendre et en côté sur cette situation qui opposait Célio Scram, Bill Clinton et puis Ferre Gola. C'est-à-dire Tolo Bakaka Bana ya Wenge par rapport il y a dynastie. Est-ce que aujourd'hui Ezali Lissous on attend de parler il y a dynastie face il y a la situation Oignon sur biso Tozo Komona na ba etando yeke na biso. Qui dit mieux, qui dit vrai? C'est le Scram ou Bill Clinton? De l'autre côté, c'est le Alobi. Bill Moutou a fuité Niniwana Oyo Ezali na réseaux sociaux. Côté Kunape Bill Alobi te Ngamwana ne batu basali et lokwana pou bima pona koluka moye ya ko dégoûter makambo nga la sali na kati ya dynastie et puis apport ya papa na bango Werason o ezoko poser ba problème et belé. Je serai avec Saratola comme d'habitude Bandeko Balandi boye bien été yazalaka invité principal ya émission Oyo na yende to salaka émission na biso o na ndenga bonzambe na jali lobi koleka lelo 2023 une année de restauration na ba famille na misala na makamuna bino nyonso mais à 30 ans on n'a plus droit na erreur bandeko balandi surtout bino ba maman na biso bandeko na biso basi bolanda make up te à 30 ans il faut oyeba nini il faut ça là mais un conseil mes frères il faut faire un projet pour la vie avec une femme et non avec une fille parce que les filles ils ont encore besoin, il y a make-up, il y a Kimbuta, il y a Oshwe, il y a Kinkole, il y a ba futilité. Mais une femme va t'apporter des bonnes choses, des bons conseils pour bien réaliser ba projet Nabino. Voilà, na koleka obe na lombango. Na kine na ngambo ya Mama Sarah. Je salue Sali mais omite ipe. Na mite ipe. Kape na ju par na ngat. 5 minanga. Le maire fan, je vous salue. Président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane. Maman Nathalie Maman Nathalie Nana Moussibou, je suis là, maman. Je suis là. Angelos Karouane, je suis là. Président bébé. Président bébé, je suis là. Sol la bambemba. Na monokala, sol mbemba. C'est-à-dire, toko sol la grande, to sol la wana. Air live donc, les gars. Oh, maman Fatou du Conti. Fatou do Conti Makia la Kumba, un grand merci à vous maman. Tata Poe Fapekato, Jenny Beta industriel, Bandeko Nyonso, bah vrai à Saratola, na pesi binombo Tebokoma, une famille pour moi. C'est grâce à vous aussi que aujourd'hui visibilité Yamakamosu Ezonga Nandenga vitesse. Un grand merci.
Elle s'appelle Maman Bijon Ketani, Maman 90%, Maman Abou Pia. Hein, mon panzi à Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous, Maman. Ça me va trop au cœur, sage conseil, Nabino, orientation, Nabino. Maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, c'est-à-dire Maman surprise. Hein, Kilo, il y a Calgary, Maman Déborah. Un grand merci aussi à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Elle, y en a bien la Cour suprême, hein, Alpha P Omega, Maman Zozo, ma mère. Merci beaucoup, Maman. Un grand merci à Bertin Condé. L'homme correct, honnête, Bertin Condé. Un grand merci à vous, Maman Yvette Mbango. Boyende to bande émission na biso. Sarah Tolambote. Mbote talinga là-bas. Santé kitoko. Netina film. Voilà, année 2022 et les kitoko, hein, Sarah. Yes. La kit. Voilà, nous avons aussi clôturé l'année na bana wenge, hein, lecture nino kokiko sala et pas ya bana wenge face na musique ya mboka na biso. Bon. Bana wenge exactement munene. Exactement munene, il faut qu'on y ait ba effort na bangote. Eza parmi ba orchestre où ebimisi bana ebele bana succès lelo. Très bien. Surtout que na quartier latin on a rafali. Et oui, Kafali. Et Kafali. Surtout que na BCBG. Tu sais où? Mais Wera, azana bana succès bazo est vrai. Ana bakoko. Très bien. Donc c'est que clan Wenge penza eza munene zo représenter pena musique à Congo na ninge longo bani. Alors ba na part na bango na musique à Congo, clan Wenge et Salim Moussa nango. Parce que mon mutu so ngoye ba est grand. Oui, bah on a bana. Même moi si so lingo jige, moi si kitoko, moi si malamu, moi si déjà soit assurer scolarité à bana. C'est ça. Bana ni baza bien éduqué, c'est une femme. Parce que so moi si moi aza non éduqué, au bout tani bana ni ben sensé. Ben sensé, oui, c'est ça. Alors ndenge moko lelo pour mon a que muto aza grand, oui aza grand grâce à ses enfants, tout le monde a ba ferré, ba héritier, ba fabrigas. So pour bien côté na ba kokone o ba che mutu o mona ba kokone bele pe ba o carton ba bekambe ba komi ça va comme toi une émission le journée le lundi ah dans une émission apparemment samedi hein non je dois revoir conversation tout ça ba bekam ainsi de suite donc Wera c'est une grande personne en musique à Congo. Très bien, mais est-ce que aujourd'hui tout en citant au nyonso ok wa nasara nazoya vraiment nangamba wera mais naza besoin nazona no papa JB moi mokie lorsque tu as vu post il y a papa JB Koloba était le dernier fils il y a Wenge musique à 4x4 Ferré Gola contrairement il y a ceux qui se disaient que le dernier fils Ezalaki héritier Watanabe. Est-ce que Ezali confusion entre Bakulutu Waname Bale ya Wenge? Les derniers fils apparemment ils dépendent. Déjà, on a en considération à Wenge 4x4 au président Nabamizaki JB. Ok. Donc le dernier fils au Jiba Komanki, c'est que le dernier fils Ezane Penda Ferré. Très bien. Parce que JB est président. Ok. Président, il y a le rôle là. Secrétaire na président. Nganabi tadi na zio na musala. Secrétaire tellement ça na secrétaire. Secrétaire abi yo sala ate. Malobana ne pesi. Il y a mokonzi. Ngana style lo na retenir maloba ya président JB Mpiana la président ya Wenge 4x4. Le quoi yenda lo baka Ferré Gola za dernier fils. C'est que Ferré Gola za dernier fils. Très bien. Côté msusu ya Viensone ba benga ngo ba pestel. Nanenga 12. Kenga lo wana Ferré papa. Nanenga 12. On insulte personne. Il y a ben oui. Analyse. Wera soit que on nanenga 12. Que moi nana Ferré mutu makasi et tout ça elanga banzembo ba vieux jaloux. Non yo que c'est mutema passe non pese makamute non ben héritier dernier fils. Pour ça aujourd'hui qui dernier fils est héritier. Sur le plan Wenge musique à maison mère, il y en a plastique. Ah oui. Hein. Sur le plan Wenge musique à 4x4, il y en a plastique. Ouais, ben oui. Hein. La Wenge musique à maison mère, dernier fils, ce n'est pas héritier. Tu passes ici, Koba Bazaka. C'est là. Héritier Kuta Outa. Pas JB, aya pas Wera. Bon, bano babandaka na Wera, loka ba café rumba banane.
abandi pa wera ti lelo azaka pa wera bakafe rumba za wana wera za na bani bele abimisi na sima héritier même qui dernier fils na même na wenge musique à maison mère eza wapi ba déplique baza yete mutasukisi wenge musique à maison mère c'est pas lui yé mutasukisi angote parce que ti lelo bana ba botama na wenge. Très bien. Siko na place à wenge musique à maison mère a na place à dernier fils te soit auquel il sous na 4x4 azala ku tout a existé. Très bien. Très bien. Azu poste wana wapi. Donc wana za pesel ya que président na ye a wenge musique à maison mère a préféré à honorer moi na par rapport à 12 abana misusu. Très bien, très bien. Abi gene na héritier dernier fils na chubi Fabrigas ayo kapasi Fera ayo kapasi mututela ayo kapasi achubi bana to wenge achubi ka bana na yemoko entre bango na bango mutura fali ni shoni foya wenge menti taliete donc achubi bana wana nyosa wenge koyoka ke biso pinda tozaka na père mabengi biso ba dernier fils te po bana na pe ba réfléchir dernier fils ko héritier za ya côté nini. Point d'interrogation. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, vous allez continuer dans l'émission Nabiso. Bandiko balandi, serrez vos ceintures. Sikotoke na mama na likambo bisika boni makambo ezo ko koya kuna na ngambu ya dynastie oyo batu belé dès le départ. Ba pesa ki yango confiance te tisiko bazo kende ko pesa yango confiance te. Saratola aujourd'hui, lorsque vous voyez bana ya wenge basangana ki et pas frère na bango Ferré Gola pour na kosala eloko moko offert à Benyango dynastie pour honorer encore la musique congolaise kozong sa lisusu famille wana bokabwani o ekoti Sarah. Tu peux te dire d'abord quoi nangambu ya Bill Clinton oyo azo koleka na betando eke pour dire que ngai baluka ki ba utiliser nga baluka ki ba chosifier nga ba humilier ngai. Je suis venu défendre couleur ya wenge ya ndako balingi tena tanga même kombo ya papa na biso o ezali Werason. Toi tu peux te dire quoi Sarah? Analyse dino ko ko sala nanu na maloba ya Bill Clinton. Bongo Bill assassin. Ngana tunika mutunati. Te yango ka to sala analyse. Bongo Bill. So Bill na âge na ba so ki faire aboyi batanga kombo ya Wera na album na il a raison. Album ya inga ya wingete donc bateau yo tanga c'est qu'ils a bateau toi na collaboration yo chande nzembo mais ebi man album ya Saratola ya Ferré Gola donc ngane na oloba te Monica ne tout ça ya Noela Madinga Ferré pa na ba choc Wera sala tia yembele ba vie jalo ebi mangambeleka na se biso monika makambe bimi na réseaux sociaux batu ba finga Ferré Gola premier soin mutu na omoni ba fali yango na ebisu toi na pour ma compréhension makasi na communauté na batu batanga te to koma biso nyoso ndenge moko batu il faut basara analyse premier soin émission ya Ferré Gola a sala yango sous la colère, sous les chocs. Deux personnes différentes. Est-ce que vous faire même dans le téléphone, ne so comme les lois ma belle fingo? Il est comme ça. A dire au fingo, a dire katana mon roba au fingo. Aza bongo. Ata audio ma fingo so bimisi ils sont fous. Mais fali ana lolendo bangala. Au salé ma bé à bomba. Vous comprenez? Au salé ma bé, viol ou qu'on a manqué respect. Maintenant, on a ambition. Mon sous. Et les gars. Ma bimi yu maté. Très bien. Parce qu'il fallait calculer comment on va aller. Il y a ba mitambu nyonso ba vieux rambo ba chela yoana. Akanga maté. Aganga kuto ke toujours il y a des verrouillages. C'est-à-dire la droit chemin. Tout le monde a ba musicien na télé ya télé kana police. So ba beteli o ganga ya na batu musu penda ki vie na o mo luka coucher moi sino ndako. Akoma o tia moi sino pression bimana ye. Ozo imaginer. Siko mutande ngwana yo yebisa eke o tia nzembo na album nanga o tia siko komba vie wana. Est-ce eleka? Eleka te. Eleka te.
Donc, tu peux ça exemple, mais tu habites ça bongo. Donc, si tu as gardé choc, mon combo, c'est que ma maman belle, quand elle m'a cassé, na coulisse. Na coulisse, oui. Oh, biso to sani. Tu es bakaté, tu zonga. Bacha elongi nanga bacha ya dragon, po bakimisa mama na caprice, kasi nzambe a confonda. Je suis toujours en vie. Poani. Aimba nzimbo na poani. Il va makambo ebele. Même vieux jaloux, il va makambo ebele. Donc Ferré aza di genre ya batu. Il a accepté que nenga yaka osa la première soit impolité. Alakisa ki kati na ye. Oh deux alaki. Libanda. Très bien. Tandis qu'avec Fali azaki pe na ba choc wana, mais tellement il avait ses ambitions à surpasser ngo, à continuer droit chemin. Mais à Bombia ngona motema abisa ko boité. Abisa nte monemba mo droit chemin. Donc à concentrer ki ba choc wana, à frapper droit chemin azaki plus focalisé na succès na ye, na carrière na ye oya bandaki ki alanda na makambo na vie na sima. Très bien. Alors, ce qui est l'eau fait rigola, album Isaïe, a boiba dédicacé Wera. Où est le mal? Non, mais ce qui va au Sangani wana, et ça grâce à Wera son non? Fali na stade à Sangisaki quartier latin. Baemba Kofi. Tout qui n'est pas bon. Na quartier latin, Baemba Kofi. Baemba Kofi. Baemba Kofi, pourquoi? Parce que orchestre wana ezobeta wana c'est Falinda zobeta. Très bien. Ce que tu fallait obeta wana ana ba problème na vie wana nana ta abwaka ta libanga oh neto sanganya eza pona vie na biso. Non. Ils ont parlé des quartiers latins. Non, ils ont parlé de Fali Poupa. De Fali Poupa, F victime, pardon. On se comprend. Donc, s'il vous plaît, ezandenge moko na bangopi. Donc, ce qui fait à se décider qu'un album nanga, boboaka ou est raté. Et ça n'a pas cause. Moutamaye, il faut réfléchir que faire à l'objet, c'est que ma problème azara on a vu et c'est silaté. Silaté. Bah tu seras compréhension. C'est que na no bachana. Bachana c'était oui pour tout le monde a rappelé bango tu n'as été so ba bongi ça na privé. Mais tu le faire na wera tout le monde a que courant pendo dire za na ngokate. Ça na compréhension levé au monde que ce que mon problème ça ra mingi ba goloa ba fan ebe ba za bazo ba neti compréhension na opesa o. Ba ko opesa ngobi mais ba yo finga bill. On se comprend. Autant que vous finger bill, bazangi ba argument et bi manora bill alo ba makamora na raison. Na normalité bill na raison té. Parce que faire na wera ba na ba problème. Donc eza normal, eza tabou té que bill sera lobi que aboya faire aboya ito kwa ka wera. Ya normal wera ba faire. Na neta normal. Tout le monde a ngonde wera soutenir Fali. Atikala soutenir faire était. Wana nyoso ya ba choqué. T'as dit papa mon rabota yo a fouté lo minerval té au souffrir. Am sou ki ote kama ina mutu pour mi fouté la minerval. Mais a fouté la ra bana ba voisin classe. T'as dit choc wana yo bosana. Non zana moi dans papa mais article la ra papa. Voilà, c'est ça ce qu'il fait avec Ferré. C'est son père pour le faire à clashake sousté accompagner Kazanega papa. Mais ce qui fait ravi que ce n'est pas le moment de dédicacer lenga et awa. Mais pourquoi pendant tout ce temps pourquoi l'hypocrisie? Bana wenge baza hypocrite. Balingana na bango te omoni wenge. C'est ça. Tadinga na ebisa ata babandeli na wenge na bota mana wenge te. Na koyate na kozala jamais. La seule orchestre au balingana raté, babomanaka entre bango balingata mutu mo 12 na 12 bango na bango. Ba vivara nango. Da balingata mutu moko bazata fier nde bazana ke ah to ana na wenga wa biso pe to ana yana biso a makasi fere ki bolingate. Ka bango mo bala wenge ba bala lo bundisa fere bango moko. Et puis ti ba bundisa fere ba komi pe na niveau fere te même ba bundise ka fere pa cha mutu te. Est-ce que bige Fali ti azwa cadence o atika faire ne car webe uti wa na bana wenge na lolenge nini premièrement c'est son père Weranson. OK oui éviter ba wenge ba nyoso bazara pa wera et pas Fali tout
Et puis la plupart il y a ba warrior ba wenge men pe ba longwa na bango ba wenge ba koma ba warrior. Nyonso na ka pona koyokisa mwana na bango te ezalaka pona mwana na bango mankaka papa na banzembo abimisaka tamie to soutenir mwana ba ya ba voisin. Andeo ya wana susu bango moko su bana wenge entre bango. Bayanke na bayanke 12 na 12 ko bomana na donc kuna nde zawana musala obila sali bil pas avoué na wera po ba cri na obile ezali tozana ngonyoso ka pona ebo boaka te mena boaki te pesa na boaki na yo ke loko yo toki comme si ba pesa ga 10 ans de pouvoir à Buzoba ta bana wenge ba bi comme on a bena mushindo webi cri akoko melisa ko bibero webi tala bana wenge ko sekate wana kokwa papa na bango zambi wani na manka werate bango na manke werate lelo eboya oloba na fere bo fungola minoko bo loba na fere po fera boyi babwaka wera na album na eza normal. Est-ce que eza pe tadi est-ce que eza vrai tadi zera non to ke musika te yo ka so exemple monsieur eza logique nde toza awa ba yo to mususu bongisi na clochard na mama non instruite siko to vanika nde to sala be mission boye yo mba mo isinga Sarah na obwaka clochard na obwaka mama non instruite na eso tadi émission ko tarapa non bien sûr ko tapé pa na mais loke ko tapé pa na wana doit ko bwaka clochard te mabeni na lobi na jumu no kona kangi e bongo yo comprendre que Sarah c'est que na ye courant penza et les kate donc place o yaza na eza lokola muto akata na lokolo ozobeteli lisolo Bill n'a pas raison ana raison te mora finga wera manka wera baka ndemo bango bana ngai atandeli nzambe ko sala ngana famille a wingete balinga na kate ben poli bango na bango ba bomana matin midi soir donc obila sali ezaka méchanceté au bazar na ngona motema mabe ba nango lokaza na problème na Céléo pone ngazana na problème na Céléo ouais parce qu'il a bien dit que non Céléo azala pourquoi Céléo azala toujours proche na na Ferregola ezani moi ba Céléo banda bimisa banzembo webi ki ba golo touro ba soutenir ye a okene 1 million ouais azokene na 1 million et puis générique nezo frapper amona lora ba golo on dirait faire un tricage selon ye par moment on faire à plus na Céléo non il a dit ça que na émission il y a Franck Stemai Céléo a beaucoup plus attaché na nani na so Céléo azo sala ki sankara pas faire ayebelo ko luka pelo ka libosa za luka eza visibilité Céléo azuam mais ya makasi ainga ko ça 1 million on se comprend so il fait ce qui c'est le Sarah qui sankara pas et pas faire yo moni ko sala ki sankara te occupe-toi de tes affaires ya générique na yo tché loka yo lingi ki sankara ya faire te sala makam na yo pourquoi ko yo lo bana télé ke baboya ki na bwaka wera papa na biso ya papa deko na makasi nengwana papa sala mutu mabe na se ya kubata masala ba mabe mo boy o tamsu yo yebite faire pas bete lote. Allez-y comprendre que si il fait rapport, il te voit à papa, c'est que papa a salé ma bé. C'est que ma béza. Ma béza. Papa koumisa a faire. N'ayez mobile en bas koumisa qui. Babenga qui on a stade de mantikuna. Babenga sa qui yo. Bana wenge ba vivre en. Et puis il y a pas longtemps ici, Bill a dit que a sacrifié toute sa jeunesse pour na Werason a regretté que certaines choses. Papa ça 10 ans de pouvoir à Buzoba. Ya on a ça que to bois ka ba cri. Bambonga ba bombona ba biscuit ba zako sabango. Mais maison mère, je m'en fous, je veux que mon argent. Voilà. Moi je ne fais pas quoi le crédit hein. Makambu bila lobby ezakaka azana ngo contre Céléo ne latisco faire. Mais est-ce que c'est pas une façon ya ko déstabiliser structure wana o ba meki ko kanga bango nyonso dynastie pour la ça na lobaka faire azala toujours mal entouré parce que na yemo penda lala ka la moki atala ki na non les marquité parce que na raisonna qui pédo que lokwana bauti na les marquis ba panyanya atala le passé té atala ki bana wengene ba vivaraté faire il a mal réfléchi il fallait bunda est-ce que que eloko ezwaka forme na debi apesi dynastie décadence ka yemoko na bato associé na bango bata oyebi tadi
lingo salelo ono mo boye yo moko opesi yango énergie na yo opesi yango force na yo opesi yango makam na yo mais tadi soko komi na niveau ya kosala eloko na bato ba na mauvaise foi esimba te esimba te ata moki na dynastie asangani na bandoki na bato balingaka te po bana wenge balingana te oyebi bato bazalaka ke amoni olingo bala bakoma ofina bino nyonso tozalaka basera quartier moto akobala te akobonga te yango moni kaka bana wenge nde bafina mpe fere bapesi fere baretard fallait avancer ezaka bango na bango base bango po wenge kokose omoni wenge omoni quartier la te bavanda basepela na gloire afali malgré bamisu bakoza na keto espace te bakosepelaka jamais faire comme aloka afali baolinga ngo te ata seconde bapesa faire chance te bapréféré kutu ngana tala héritier azoloba ke mutu asimbisa ye miko mutu liboso na vie fali na seka pene na suba mais je te dis parce que donc faire nenga zawana azobunda non yene azana ennemi nezana ofali souté faire azobunda ka ba ozomona yene héritier mikolo te donc faire azobunda ka entre bango na bango bana wenge ne ba mesana na vie na bango wana ya ba 12 ba vivara na ba n tala na vie malamu ngana otoyoka na te mukile ba kingana to sa toyoka na te batu balobara o héritier banga ata za hypocrite Poso aleki na TV batuni faire aloba a frère na nga to na problème te me ba na problème faire peso aleki a frère na nga to na problème te me ba na préféré mi faire ou era fali so tuni aloba o alinga loba na minute ana pona mutu wana a mancher ba monter il faut que la bongo to ebake à partir à l'élo faire une héritier rani koti. Merci mais c'est Léo aussi et le kodo salaki wana na matanga même si nous apprenons que Bill à chaque fois à la télévision aloba toujours mabe pour c'est Léo scram et tout à attaquer souvent mais en plein air moninga ya simbio parce que moi j'étais témoin j'étais là na palais du peuple aye apeso mbote kolongole loboko ko saboter omote ko saboter moninga pesa kitoko te eza ekiri ya banani ya bana wenge. Merci réponse à moi. Selon toi Sarah na instant o na moment o faire akoki ko sala nini akoki ko sala na position nini pour na koluka moi dynastie oyo ezo forme parce que moi je crains déjà que dynastie o ebima te ngape na préféré na ngakute soki penza a travailler na bandoki a travailler na bandoki talaka elo ono ebimi te tableau ezo bima na réseaux sociaux côté na ngapenda eza loko travailler na bandeko tala pila solo bake ya yeba iteke fera oyemba na batu mususu soka osala so ba featuring ya yeba eza album na bango moko bango ba ozela album ya lingala asuka ba français eza projet faire yo yena ko oyena on détourner na projet yo ba ebisio tadi nengo zawana yo oyemba kaka pesa nzembo na yo to cha na album Dynasty donc nga fona zotana bandu episode ke tadi o mona chaîne nanga à part Dynasty na yembi pe banzembo mususu wa français na côte donc yo nga imposer nga ya ekolo na bino matata donc on ngo imposer na kolo album donc faire sera yembi na français faya so avant tabino bana mai na yembi pe na français et kota ça n'a pas de sens. Faire, il faut revoir communication, il faut revoir bureau. Surtout ça. Moi, surtout ça aussi, Sarah, oui. Dynastie, selon moi, quand on a un bango, il y a un à part, soit que bande mono au chebe énergie na bimisango à part. So sangisi yango to saka banaliser l'histoire dynastie to beta ngo ka na plateau. Donc ils a conseil à prendre ou à laisser. C'est mère de trouble c'est Léo Scram yo kolobani. Parce que apparemment faire yemoko azongi sima et comme lokola c'est le scram avec donc pour na marka alobela ngoku après émission okutu dofuna bengaye alobela lisusu te mais tout le monde a dit c'est Léo a commis kozwa beaucoup plus le devant la dynastie lokola yemuto aza socle or socle ya dynastie ezali Ferregola. Tu peux te dire quoi aussi, beaucoup de personnes interprètent ça mal. C'est mère de troubles c'est le scram. Poutine, non? Donc les lots, on dit que c'est après émission.
na confiance bana wengete donc bolingo bazana ngona selero ezana ngora profit c'est le atalika na ba fante pour lelo tadina kosote lelo na monde lelo pour musique à Congo eza bongo ba etufara ba talent très bien ouais ato yembara danger ndeni ba ko etufer mais musique à lelo pour mutabima soit ozana fali soit ozana faire oui soit ozana fali ba ta fali ba soutenir yo soit ozana faire ba ta faire ba soutenir yo donc c'est comme si Ndezaka à l'époque où et jouer piano après bango mbale wana muto ko iko sapuyete donc atali kola tali na se malgré faire à collègue na ba uta musala mais faire à 8 mois et là na diemelaka master nanga akosa nini po ba période mo pasara na héritier mais simbate passa la clip anze monemo wazora ba voiture héritier tout ça là ça na héritier pe mamoni que héritier za ko se rabaisser et le rezata zuite a esko ko ba ngunda pas vie tout à la bango mais ngana ebi que relation nya sabana wenge ezala na profit ezala banzo bébé kati voilà c'est longa né na moni la ka ça engage que moi mais l'accident ça fait bongo merci. Mesdames et messieurs, bonne tokomina suka ya émission na biso. Maintenant ça là et lo moko parenthèse mon boy non ngana fungula pour la 1 minute. Vous savez que si aujourd'hui au Congo il y a un musicien au faux azala riche na musala na eza Werason. Werason azali na école mobimba. Oyo aujourd'hui Wera ko fanda a ça sur le côté a comme producteur. Azana bana o bako défendre bako kotsaila ba millions chaque année. Mais pourquoi toujours Werason, j'ai l'impression que ces enfants bazala kabo na be ngoni ingratitude mo boue face na yé. Est-ce que ezala kaba traitement papa a traité bango mabe? Est-ce que ezalaka une façon ya koyebsa papa que no ba oyo za na bango o soigner ou ezalaka une façon kaka ya ko s'imposer pour na koluka moya ya kozwa makambu il faut kaka obamba papa libanga parce que na yoka une fois na générique moko ya brigade Sarbati abwaka batu nyonso bien wera nani jibem piana na peso mbote Kofiolo Mide Madilu system bao nyonso nga na yemba na bino na pesi bino mbote mais komaka na tour ya wera asenga batombola ba mesa baki no luka Werason na se ya ba mesa tombola mesa bamba ekuna bu Werason na pesi mbote. Est-ce qu'il mérite tout ça? Et ça question na tuni na fungoli ya mona kanisi réponse na ngoto kozwana moko ya bana ya wenge to luka opena azaba proche ya Werason to luka yenanga na mama Sarah akoya awa akoya ko répondre biso pourquoi ingratitude ya bana et pas papa na bango. Est-ce que peut-être boy papa a maltraité ka bana wana mabete na passage na bango yango lelo papa azoko bukate. Sarah, un dernier mot pour toi bwana. En tout cas ni lo basuka lo beate tati sauf que entourage à ferrer yemo peut ferrer à mon amour. Très bien. Bana wenge webi ngata na bando lo bela ferrer ma mutu ferrer vivre le longa lo bang ngana ebisaka ye omoni héritier koko bebana na place à ferrer ya lingageza ndeye omoni tasa ko oze na fali po so batanga ta fali batanga rata ye ma mutu ekomela nango ferrer bon na loba nanga ngo bon toutefois bango bazota la ngona ba sens mususu ayo que la biso problème le cas où tu es héritier bona mais tout ce que j'ai dit dans Nazara kuna ça a établi kokisama. Très bien. Alors na olembate na lo baka que azamaele bana wenge ba sepela nete aza vraiment la bienvenue na ngité. Merci beaucoup. Et ça c'est planète kasala bango mabe. Et ça jalousie ezala ke biso tout uta wenge mende ezara eloko wana. Très bien. J'en profite aussi quand na maloba ya maman Sarah, je trouve ça mal. Bizarre. Directeur ya marketing ya orchestre monene. Au lieu de vendre l'image, le produit aux artistes, mais au commun un directeur ya marketing ou bien chargé ya communication ou chargé ya commerce ya orchestre passe à la télé pour commencer à s'attaquer na ba artiste mususu, des fois même aller loin les insulter. Mais or ton rôle ezali yangote, ton rôle c'est de vendre l'artiste, l'image de l'artiste.
Ferregola, vous avez tout au Moutodon Gazala. La voix, n'en parlons pas. Vous dansez bien. Mais pourquoi toujours Ferregola? Le Beko le Kalelo. Donc, Koutani Malassima, bon des livres. FM, merci beaucoup.